d'aviation CAA compagnie aérienne ya bana mboka oyo mesala kosepesa bino na qualité ba service de ndenge boyebi toujours soucieuse ya kotia à l'aise ba passager na ye ba voyagaka kitoko tina destination tala tina pekisi biloko nyonso oyo ekotaka na cabine te c'est-à-dire passager nyonso akoki koya na biloko te amata nango na avion lokola coupe-ongle ciseaux pen pe barrette mbeli canif mini surtout masasi grenade marteau pe tournevis frite pe hamburger to biloko ya kolia lame de rasoir parasol bouteille ya mai munduki parfum pe briquet wana ba recommandation ya CAA kolo nango a souhaité bon voyage na ba passager na nyonso CAA mfumu ya mapata na RDC. Mbote voilà mon rétro ya journal à peuple info lingala mokolo ya lundi total saki binondenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi ayamba ki ba chef ya confession religieuse oyo ba anusa ki tenu ya dialogue kaka le même lundi ba chef ya confession religieuse bayamba ki pe ba coalition 64 olema. Nous sortons d'un entretien très important avec le président de la République. Cet entretien fait suite aux initiatives que lui-même avait déjà prises en allant à la rencontre du chef de l'État du Burundi et puis du Congo-Brazzaville. Ce sont des échanges qui ont porté essentiellement sur des sujets d'intérêt national. À l'issue de ces échanges, nous avons eu à nous rendre compte que notre pays, la République démocratique du Congo, a besoin de communion entre le fils et les filles du Congo. L'unité, la communion pour être solide, pour être fort. Comme vous le savez tous, notre pays aujourd'hui souffre d'une agression qui vient essentiellement de l'Est du Rwanda. Nous le savons. Mais comment pouvons-nous faire face à une telle agression si nous sommes divisés entre nous, les fils et filles du Congo? À l'issue de nos échanges et face aux enjeux, le chef de l'État, conformément à l'initiative qu'il avait déjà prise en allant trouver ses collègues chefs d'État de pays voisins, a levé l'option, et j'ai l'honneur de vous l'annoncer, le chef de l'État a levé l'option d'engager notre pays dans un dialogue entre fils et filles du Congo, un dialogue inclusif, naturellement, aux conditions qui se préciseront chemin faisant. C'est l'occasion pour moi aujourd'hui, au nom de tous mes collègues qui sont ici, les chefs religieux, d'exprimer ma gratitude au président de la République qui, en tant que père d'une nation, d'une famille, s'est surpassé, s'est dépassé, je dirais, pour prendre cette initiative et inviter tous les fils et filles du Congo à s'asseoir et à se dire ce qui ne va pas. Voilà pourquoi aujourd'hui je lui dis de tout cœur merci pour cette hauteur. Merci aussi pour les autres chefs d'État qui nous ont aidés, notamment le président du Burundi et le président du Congo-Brazzaville. Nous pensons que après que le président a levé cette option, dès lors que cette option est levée d'aller à un dialogue inclusif entre fils et filles du Congo, c'est à nous tous, ceux qui sont au pouvoir, tout comme ceux qui sont dans l'opposition, de s'inscrire dans cette dynamique pour que cette initiative puisse aller de l'avant, porter de fruits, pour que tous les fils et filles du Congo puissent vivre enfin en paix
dès lors que les motifs d'agression à notre pays seront aussi enlevés. Voilà, de façon synthétique, les contenus de notre rencontre d'aujourd'hui avec le chef de l'État. Et nous, en tant que chef de confession religieuse, nous avons accepté cette mission que le chef de l'État nous confie et nous nous engageons à porter de l'avant comme un apostolat pour le grand bien. Mokolo ya mardi totaisaki bino ndenge séance plénière ezalaki organisée na Sénat na bokambami ya Jean-Michel Samalukonde pe gouvernement soumino a procédaki na lancement ya phase ya structuration ya projet Kamba 2035 bajeni ya quartier ipe na commune ya Ngaliema batiaki maboko na bandeko moko en plein partage na mbongo botolaki jeune fille Boulanda Badika. Sénat aza ko accélérer examen à réforme prioritaire na République démocratique du Congo na direction ya président Jean-Michel Samalukonde chambre haute à parlement a voté qui na unanimité projet à loi portant réforme ya régime fiscal douanier parafiscal applicable na convention ya collaboration pe projet à coopération et ezalaki na 9e séance plénière ya session extraordinaire et Salemaki Kuna na Palais du Peuple, présenté par la Commission économique et financière, pe bonne gouvernance et confine test oyo. Eza quoi viser ya quoi assainir prospection ya ba recette ici na convention signée entre l'État na ba partenaire. Objectif ezalaki ya ko sécuriser ba intérêt à trésor public pe ko relever ba zone de flou oyo et se freiner na ba investissement structurant notamment na minerai pe infrastructurel. Bo Simbake président ya commission oyo honorable Célestin Vunabandi a appliqué test o ezalaki examiné article par article notamment na quelques amendements. Commission préalable additionnant qui ba membre ya gouvernement paye ya régie financière na exposé ba motif o ezalaki ici et paye ya rapporteur honorable Nerfectiti Roudianza a ressorti ce qui est application à loi 2014 et relevé ba insuffisance face na évolution en contexte économique financier institutionnel na République démocratique du Congo. Bo Simbake ba échange oyo porté sur sémantique pe applicabilité ba amendement majeur et yaki et pa ya honorable Luanga Faustin oyo a remplacé qui terme ya prélèvement na impôt afin ko clarifier nature ya régime pe ya ko garantir meilleure mise en œuvre. Na 109 sénateurs oyo bazalaka 73 bazalaki présent bango nyoso ba votaki pour. Mais locaux la Assemblée nationale a voté en termes différents. Test ESA renvoyé conformément à la Constitution na commission mixte paritaire Assemblée nationale pe Sénat pour la harmonisation. Bo Simbake président du Sénat Jean-Michel Samalukonde a rappelé qui enjeu ya réforme oyo eza au cœur ya gouvernance économique pe souveraineté budgétaire ya mboka. Séance plénière oyo esuka kibongo kitoko bureau ya Sénat et confirmé volonté à quoi accélérer examen à réforme prioritaire avant clôture ya session extraordinaire. Mokolo ya mercredi, totaisaki bino ndenge premier ministre a procédé à la deuxième réunion stratégique ya commission spéciale chargée na recouvrement ya ba créances en souffrance FPIP intersyndical national ya ministère ya budget basalaki siti na 3 sites mobimba pe honorable Florent Lebe akitaki na Avenue Force pona kotala école pe sous-set o ezwaki moto na liwa ya montar moko bolata. Fermez les portes, la grève a commencé, sauter, fermez les portes. Trop c'est trop, balingi voya dialogue te, wana ezali ba konzi ya ministère ya budget, maloba ezali ya intersyndical national ya ministère ya budget, pambate mardi 21 juillet 2026, basalaki siti na 3 sites mokoka,
pour na lancer sonnette d'alarme ya début ya grève na bango nyonso ebandaki na ministère ya fonction publique et pa wapi ba manifestaki mécontentement na bango na maloba pe kotambola na bureau kobelela enfin ke bayoka bango kolongwa wana bakendaki na secrétariat général ya ministère ya budget kuna pe même exercice ndenge kaka bozali komona pe point de chute na bango ezalaki na service national des approvisionnements et de l'imprimerie Senapi na Mokuse boye kuna na direction générale Bondi Melanga partout bango balekaki ba bureau nyonso ezalaki fele ndenge kaka bango moko batalisi na micro ya Info Lingala totindaki makoma na ministre affaires pem ya budget makoma ya biso ayambi biso mbala liboso solution ezate ayambi biso mbala bibale solution ezali pe te totindile préavis de grève pour la totindeli ministère ya budget et comme le ministère ya kosinyaka babimbisi mbongo ministère esa nini efandika ndenge wana pe ba attribution ya ministère ya budget pe EKI toye ko appuyer intersyndical ya budget ba syndicat nyonso to sangali awa pona ko décréter grève. Pourquoi? Parce que procédure y a respect, il y a dépenses et à la respecter. Nous avons 4 phases de dépenses publiques, mais le lot budget est comme il y a la régularisation. Bisika mosolo ekobima to yebite to komona mikandara sima. Et puis prise en charge il y a ba agent ya budget na ya finance na centre hospitalier à Kram nyongweleki. Il y a certaines attributions au ministère de tout le monde que ils allaient un peu prise en quantité actuellement dans l'administration, il y a budget. Premièrement, de frais de fonctionnement, ça fait un bout de temps, frais de fonctionnement et bimara sous-souté. Tous autres décriés en haut comment frais de fonctionnement et bimaté parce que y a un des salariés que moussala ba somba papier, ba somba bic, ba entretenir ba locaux, ba na ba bureau na biso, frais de fonctionnement et bimara sous-souté. Secundo, remontade dans abisso. Remontada tous un paye complémentaire au Tofutamaka, ça fait un bout de temps barrière comme tellement ébélé ministre des Finances a opé sa ordre et foutamate frais de fonctionnement remontada même la prise en charge médicale ces prises en charge médicale na biso et to commis menacé na hôpital o ezwaka par rapport à barrière et à facture auto comme insolvable tisiko tozo koka kofutate bon simba peboye bake intersyndical national ya budget ezali composé na 7 syndicats totangi Konafi, Fosifine, Sinafet, RSFB, Fosen, Sirap, PSJFN awa basangani boye voya dialogue et sengeli e yakaka. C'est le lancement de la grève. Premier ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé qui mardi na ville ya Kinshasa, deuxième réunion stratégique ya commission spéciale chargée à recouvrement et à créance en souffrance et à fonds et à promotion de l'industrie FPI na Mokuse. Dossier prioritaire évalué visé co-récupérer près de 350 millions de dollars américains pour renforcer la capacité financière et établissement public oyo na service ya industrialisation ya mboka et kambamaki na ministre ya entrepreneuriat développement ba petites et moyennes entreprises oyo azali ko assumé ba fonction ya ministre ad intérim et industrie Justin Kalumba Mwanangongo. Commission oyo est présentée qui premier état et avancement ya ba travaux pour na ministre rapport oyo ya catégorisation ya ba créance yango ezalaki déjà remis na chef ya gouvernement bango ba remettre na son excellence madame la première ministre Judith Suminwa Tuluka rapport oyo ezali kolobela ba catégorisation ba créance au total 6 catégories ba créance ezalaki identifier mosala oyo ko permettre ko distinguer ba différents créanciers ko évaluer obstacle pe ba recouvrement ko définir stratégie adaptée pour na ko identifier ba administration nyonso compétente oyo ezali ko charger ko mener ba action nécessaire. Ministre a précisé les démarches oyo ezali ko engager pe et ko privilégier dans un premier temps règlement volontaire ya ba dette pe ba recours na ba mesures coercitives. Première phase ekozala bongo pour na recouvrement na amiable
En revanche, pour na débuter récalcitrant et kozala bongo bakosala mela bango recouvrement forcé pe lisusu ezali appel pour na ko adresser epai ya bato nyonso bayebake misolo ya l'État esengeli kofuta yango sans ko révéler ba identité ya bato baza na banyongo. Président ya commission a annoncé mise en place il y a 3 sous-commissions thématiques chargées ya kokolisa misala oyo alobi ako dévoiler ba identité na bango te kasi bazali kotia en place 3 sous-commissions thématiques yango ezali ko disposer de lemoko ya 1 mois pour na ko produire ba premier rapport oyo ekopesama na premier ministre ba communiquer ekolandisama pe ekozala diffuser pour na ko informer bato. Justin Kalumba ye atalisi pe lisusu ke bato ya nyongo oyo ba bandi déjà ba démarche pour na ko régulariser ba situation na bango. Tozali ko constater ke ba avancer ezali komona na déjà pour na ba critique oyo ezali kolobela ba chasse aux sorcières. Ministre a rejeté biloko nyonso wana alobi ezali chasse aux sorcières te kasi ezali kaka koluka ko récupérer misolo ya l'État. Initiative oyo ezwami na cadre ya prolongement ya orientation arrêté na conseil des ministres ya le 10 avril 2026 oyo kati na yango ministre Justin Kalumba mwana ngongo a présentaki dossier ba créance oyo eza en souffrance pour na FPI na occasion wana président de la République atalisaki caractère moko prioritaire pour na dossier oyo pe amoni renforcement ba capacité financière ya fond ezali bongo levier moko ya makasi pour na soutenir développement industriel ya République démocratique du Congo. Réunion ezalaki présidé na premier ministre pe esangisaki ba haute autorité lokola président ya cour constitutionnelle, président ya cour de cassation, vice-premier ministre ya budget ya économie nationale, pe ministre ya entrepreneuriat pe développement ya PME, ya ba affaires foncières ya portefeuille, conseil spécial ya chef de l'État en matière ya sécurité, ba responsable de l'inspection générale de finances, conseil national ya cybersécurité, agence nationale de renseignement pe direction générale de migration pe comité de gestion ya FPI. Altercation ezalaki makasi mardi 21 juillet entre motard moko elongo na ba agent ya service ya transport kutu epindaki liwa ya motard oyo nde population ya Kasavubu basilikaki pe batiaki moto na société oyo ezwami na avenue Force Publique na commune ya Kalamu nde moto oyo ezwaki lisusu une partie ya école oyo babengi Jean-Jacques Rousseau. Aussitôt informé na situation oyo, honorable Florent Lebe Mupia, mur ya lamentation ya Banafuna akitaki sur place pour na kosala constat pe côté ya population bazala na sens ya civisme. Tant que notable ya quartier ya commune à Kalamu d'abord et puis à Funa en général, naza na souci ya constater que des gars esalami pas sekwe na kati ya population na ngai na vana kaka non. Il faut maintenant constater au besoin chercher comment consoler Bazuli Kama. Ma présence c'est ça. En tant que notable, il y a Funa, de Kamabouyekwe, na commune d'Abisso, il y a Kalamu, c'est normal, qui est sur terrain, on a constaté qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, puisqu'à travers ma question, on a un souci, on a sa Kondadikolo, baluka moyen pour remédier, pour intervenir, pour ça va dans un mois. Promoteur d'école a déjà la frais scolaire là-bas, à Koubanda Wap. Bon, centre professionnel, l'État, il sera pas dans Nyon, sur Karayakalamo, centre, ils allaient bien connu. Il y a Fouda, pourquoi pas à Kinshasa. Et ils allaient détruire. Si vous allez venir pour venir à bateau, vous avez un espoir, il y a une formation awa. Population pe na ngambo na ye a saluaki arrivé à honorable Florent Lebe Mupia mur ya lamentation pe ba condamné oyo esalemi. Les années qui ont tourné à l'OPI dans la police de la Fox. Menace moko ya kia ya bata moto ko ba bobeli muninga la bango me ba ki menace ko ndi awa. Le ko la yaki ko intervenir maison ndi to ba ko salanga buyi. Donc la ngala le bamis papa yimuko amona ndi kana ngizali. Pour que c'est qui n'a pas le côté stana, il est côté hôpital, mais là dans la montie. Il me papa le quoi sur le terrain. À mon idée, ils appellent. Ndeti centre professionnel o ezalaka awa e sali bambula ebele ba apprenti ba kotanga wapi pe ba kosuka ndenge nini. École Jean-Jacques Rousseau e kosuka pe ndenge nini po kalate classe ekozonga l'État botala likambo oyo
po éducation ya bana nde eza enjeu. Futur ya mboka eza ko dépendre na éducation. Merci honorable Foron Lebi Mupia. Bana funa bayoka kayo mate ekoti. Plus jamais ça, quel que soit le problème. Complexe scolaire Mama Pemba a fongolaki déjà inscription na ye ya 2026-2027 ndenge moko pe na itemate Binza Delvaux yango ndezalaki belema totalisa kino mokolo ya jeudi. Année scolaire 2026-2027, papa, maman, commis tout na ba question et belité. Kota la paix de gauche à droite, kende kaka tout droit. Na complexe scolaire Mama Pemba, na extension na yango nyon somi balé. Ba école ya fondation Nerombungu, ba inscription et bandi déjà. Yango ezali kosalema chaque jour. Bota la bino moko ba bijou oyo fondation Nerombungu. Atie pour na éducation ya bana. Ya kosamba ezali te awa kobanda na cycle maternel formation ezali ya kitoko ezali kopesama pe niveau eza vraiment ya likolo basorti ya ndenge na ndenge esalemaka na ba différents cycles ya ville ya Kinshasa. Bongo na cycle primaire yango pe ebandi de première année à 6e année primaire oleki na secondaire pino na humanité option nyonso oyo olingi ezali awa baelève bazali kotanga vraiment na bacondition ya kitoko botela bino moko basale de classe pe bacondition nyonso ezali korépondre na banorme ya UNESCO. Bongo bapratique ya kosamba ezali te baatelier moderne ya kafu même baekole mosusu balekaka mpona kosala bapratique na bango baatelier moderne oyo ezwami mpona coupe couture mécanique générale électricité construction pe bongo na bongo botela bino moko sale ya informatique awa informatique pe anglais ezali obligatoire na baniveau nyonso. Complexe scolaire Mama Pemba bosimba ke Dieu est notre force nzambede azali force na bango ndenge kaka elobamaka awa bilembo na yango ezali komonana bongo formation ya kitoko pe ya qualité ya boye ezanga kobota résultat ya kitoko luvunu bino moko boyoka. Esika enseignement kitoko ezali kopesa. Inscription 2026-2027 na Institut technique de météorologie, aviation et télécommunication itemati Binza na Mokuse et Bandie yoka itemati Binza et Dapia Insta bazali organisé par formation technique ya ndenge na ndenge oyo ezali kopimisa bana na bino ba ingénieur awa na Kinshasa. Formation technique na niveau ya humanité ezalaka kaka awa na itemati Binza étape ya Insta kobanda na première séance na 6e des humanités selon appellation ancienne par section ezali boye aviation civile, mécanique générale, mécanique auto, électricité générale, électronique, radiotransmission, agronomie, météorologie et environnement, coupe couture, paix construction, innovation et kotimbula oyo na EPST, kauti na approche par compétence, pe basculer na approche par situation et la kisi formation na domaine technique et comme plus ma pratique ndenge yemoko préfet des études ya itemati Binza Louis Kabangu alobi. Alors avec système oya sikatozana ngo ya réforme oyo tolongoli bana na approche par compétence balakisi batindi biso toko tsona approche par situation oyo ilingo lo banini ezalo kola oyo tozana ngo na supérieur tozana ba étudiants bazo sur le système LMD, c'est-à-dire na niveau secondaire l'État peut amekibisona na système ya sikawana oyo zibenga par situation dans le cadre que ceux qui va pesi mwana exercice bazo créer situation
bapesi mwana pour que mwana a découvrir nanu difficulté ou bien panne ou bien problème après apporter solution. Ça s'appelle approche par situation. C'est-à-dire situation nous toujours créer mais pas bana pour que mitu e fongwama. Itemat aza parmi ba école pilote oyo EPST acheli motema. Pour être tokoba to bandaki na niveau 1 autre bando benga kala 3e et l'autre zone à niveau 3 parce que tout le monde à niveau 1, niveau 2 et l'autre zone à niveau 3. Dès que tu communes à niveau 4, bah, c'est l'examen d'état, bah, c'est le diplôme. Mais avant même moi, comme un examen d'état, il est capable, il y a que ça l'entreprise, atelier, garage, laboratoire, à partir de la méthode, on a les réformes, qui toquent, oyo, ce qu'on a dans la vie province à Kinshasa. Peut-être les aka itemate na école moko, c'est-à-dire les okusunga biso bana bakei na niveau à connaissance makasi ya technique. Tosimba ke soki mwana na yo atangi awa inane ya pamba to pe premier niveau akoki déjà kobanda musala itemati binza bazali na ba laboratoire ekuba kaka ndenge bozali komona sete mitonga abengi ba jeune fille oyo balingaka domaine technique ba rejoindre itemati binza. Nabengi bana basi nyonso oyo ozala na ndako ozokotraine boya na itemat réforme esi esalemi déjà tokomi na réforme ya sika approche par situation donc bafille nyonso oyo bolingaka technique oyo bozala mposa bodéveloppe bacompétence na bino en tout cas mbele yango ebelami boya ebele bainscription se bandaki déjà boya noki avant que tokanga rapport chaque jour babiro na bango ezali ya kofungwama bolekaleka déjà kozo baformulaire ya bainscription pour baplace ezali très limité itemat kuta yango na avenue Métesek numéro 1 quartier Congo na commune ya Ngaliema référence entre météo kuna na Delfo. Pona kosukisa mokolo ya vendredi likambo etali tracasserie ya mituka ebomisaki ndeko moko kuna na Vini Force bolanda ba detail longo na efolingala otiva pizali potopoto kitoko pona bana mikopo kokomela yango. Oyo elekaki mokolo ya mardi 21 juillet 2026 na ville ya Kinshasa mingi penza na commune ya Kasavubu esalaki pasi pe mawa ezalaki eloko moko ya malamu te pamba te baagent ya ministère ya transport bango babande kosala ba contrôle de routine ndenge kaka bamesana bakangaki motard moko na nsima ya kobendana elongo na motard oyo batindikaki ye na kati ya kanivo pe liwa ekomelaki ye na nsima ya kokufa ya motard oyo population asilikaki na ndenge ya kosakana te bakendaki ti koincendier société moko ezwami na Avenue Force Publique na commune ya Kasavubu moto oyo ekomaki ti na école Jean-Jacques Rousseau ezikaki pe na ndenge ya kosakana te likambo oyo epesaki pasi epai ya population pe epai ya ba autorité kasi eloko tokoki koloba na oyo ezali ke tango nyonso ba agent ya ministère ya transport tango bakangaka ba mituka esengeli mwa déontologie ezala même tango bakangaka ba moto ezala ka tango nyonso kobendana cause nango bato ya service transport sont les méchants parce que ça on les missions base ezate on les missions ezate siko biso na bango lamboyo et quoi la mafia na biso commandant na biso ya sucette et heureusement c'est sauvé na bila ba desiki na ba desiki commandant oyo un bon commandant mais pas toi va finir bato ya service transport pas méchant écoute je pèse les mots pas méchant. Te papa eza problème ya mobulu te eza problème bato ya transport nde tobula na nzela tonokoma makasi ozala na mikanda te epa na bango ekomi kaka tracasserie biso tocomprendre te na l'état parce que l'état mosala azoloba eza mosala ya l'état azokoka kotelela biso bato oyo baza baresponsable na nzela te aotelela nde biso bakuluna bazotelemisa biso bazokoka kointerpele biso te teke po ozali mokanda osali boye te epa na bango eza kaka mbongo yango bakomaki ndeko na biso lobi a cause ka ya mikanda likambo yango ezali kosalema mingi awa na ville ya Kinshasa nzoka nde esengeli ba autorité bayeba na kointerpeller ba agent de l'ordre bato ya police ya circulation routière même ba agent de transport oyo bazalaka na mosala ya kosala contrôle bango tango bazali kokanga ba engin ya bato esengeli basala keba pamba te milimo ya bato nde ezalaka na danger bokoki kosolola na ndenge ya malamu soki pe akimi bokoki pe kotika ye pe koluka ndenge nini kointerpeller
ebele après kasi tango bozali kowela ba volant ezali biloko moko ya pasi oyo ezali komema ba accident tokoki pe ko éviter makama po ete vie ya moto ezali sacré moto akoki kokufa te kaka pamba pamba boye biloko ya boye sengeli to éviter yango. Ministre ya transport Jean-Pierre Mbemba bato wana bafinisi yo ministère ya transport posa charge ya mwana wana matanga na ye obsèque na ye point de manger famille na ye. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakate tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Mama ye, soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abelaka belaka te alembaka te. Ba maman, félicitations na bokoneri bana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esaka. Ma ba ingaka ngo, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama tetsa mwana. Sukana mbimbi. Oye sukana mbimbi. Un frère journal à peuple na peuple ekomi na suka soki bo sepele ki na ngobo pesa merci na Francis Kanza wazalaki na sima ya caméra pe na montage to zalaki misusu na Christian Kengebe journal peuple na peuple ezalaka supervisé pa na yemoko héritier mapine botika malam. Au revoir. Compagnie africaine d'aviation CAA compagnie aérienne ya bana mboka oyo mesana kosebesa bino na qualité ba service de ndenge boyebi toujours soucieuse ya kotia à l'aise ba passager na ye ba voyagaka kitoko tina destination tala tina pekisi biloko nyonso oyo ekotaka na cabine te c'est-à-dire passager nyonso akoki koya na biloko te amata nango na avion lokola coupe-ongle ciseaux pen pe barrette mbeli canif Minisutu masasi, grenade, marteau pe tournevis, frite pe hamburger to biloko akolia, lame de rasoir, parasol, bouteille ya mai, munduki, parfum pe briquet. Wana ba recommandation à CAA, kolon nango a souhaité bon voyage na ba passager na nyonso. CAA, mfumu ya mapata na RDC.